Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa mbote partout où il y a besoin miti na monde entier. Bienvenue dans le magazine Nabino KNB. Secteur, il y a des petites et moyennes entreprises de la République démocratique du Congo. Ils ont connaître les difficultés pour le développement. Yango lelo KNB et Luki et Basoki RDC, ils ont bon nini pour financer les petites et moyennes entreprises. Secteur, il y a petites et moyennes entreprises na RDC ont connaître énormes difficultés à cause et ça notamment multiplicité à taxes, paiement qui accès na crédit. Or ba PME bazo disposer na atout solide pour na favoriser croissance na RDC. Gouvernement azana intérêt nyonso ya ko assurer promotion na bango en leur facilitant l'accès au crédit pour na financer ba projet d'investissement na bango à apport immédiat. Bien que tozo remarqué prolifération à la banque commerciale à la ville à Kinshasa, mais tozo bate nani agenaka kozwa crédit pe bango banani ba defisaka. Lelo soki ba PME wana ba komi na facilité ya kozwa ba crédit, ba ko développer lisusu activité na bango oyo ko créer ba emploi pe et ko générer développement optimal pe durable ya RDC. Bien que Mboka a besoin de ressources financières pour appliquer politique économique à travers récolte ya impôts et taxes, mais tokanisi que réduction ya taxes et que soulager volontaire entrepreneurs mingi bazana souci na faible moyen na bango kondima pour investir na RDC tobo sanate que trop d'impôts tue l'impôt. Yako kanga eza que développement économique nyonso evandaka na puissance pe na dynamisme ya ba industrie et c'est là que le pays émergent bazo tirer le lot force na bango pour na ko développer ba PME en bénéficiant na ba facilitation pe na soutien ya pouvoir public. Biso KNB toko senga na gouvernement e bana ko tia ba PME maboko po bango nde baruki ko simba développement pe croissance économique ya RDC. A faciliter bango pe à soutenir bango surtout na accès à ba crédit pe ko alléger bango na likambo etali ba taxe po ebele e futa makame mutu na makolo nango e banaka te. Kinshasa et l'équipe partout. Constant moko esalami na Kinshasa ba parents mingi balingaka komelisa bana na bango ya mikie masanga. Awa masanga ezalaka na ba conséquences néfastes mingi et pas bana ya mikie. Bozo ba détail na élément oyo. Kinshasa et l'équipe partout, le magazine Nabino et Luka Kiko sur l'impe na pédiatre pour Luka koyeba conséquences nini bana mike ba ruki kokuta nango tant ba parents ba pesaka bango masanga. Eza mabe pourquoi parce que mutu ya sala ki masanga sala ki yango pona bana te. Asala ki yango pona mikolo. Donc bazo utiliser eza utilisation moko to bien abusive. Et puis, comme Melissa Mona Masanga, azana numukie, ezana ba conséquences ya mabe ebele. Conséquences ya mabe ebele parce que mutu ya sala ki masanga, sala ki yango pona bana mikiete, asala ki yango pona mikolo. Mwana nyonso bazo pesa ye masanga, akoki ko développer to benga na lopoto dépendance. Et ko sala que plus tard, mwana wana po alangwa, il faut azwa bato ya alcool ya likolo makasi. Alors que kolangwa ya mutu ko uzana bato moko ya se akomi na oyo to bengaka dépendance à l'alcool et ko sala ke dépendance wane ko sala ke mwana soki ameli masanga te aza malamu te ndenge zanga bato mususu soki ameli likayeta azoyoka neti aza maladi mwana aza a développer dépendance akomi ye fois mela kaka masanga et puis pour alangwa de plus en plus ko senga azwa quantité ya makasi ya masanga eza malamu te. Culture na biso eza eke to minimizaka eloko eza na conséquence kaka lelo te.
opesi mwana masanga omoni ke mwana continue kosakana omoni yango eza nango normal esala biloko te eza na biloko mususu ba habitude mususu makambo mususu tosalaka lelo mais koza na conséquence 10 ans 15 ans plus tard. Bolandi ndenge médecin pédiatre a expliqué le micro ya KNB biso vraiment na KNB to ko décourager ba parents o ba pesaka bana masanga pour ezo comme ça bana bazo ba ezo baby ça pe mentalité ya mwana okova na mwana be mwana komi ko rêver baninga bazo tanga ya la na classe pour nini obanda ko pesa masanga de le bas âge vraiment to ko déconseiller ba parents o ba pesaka masanga pa ya bana miki Kinshasa et l'équipe partout. Ma passerelle au Bachena boulevard Lumumba eza pona ko permettre na ba piéton ba traverser mais to constater ba kino mingi ba yebi ko utiliser yango te na yango KNB e ko déplorer manque de sensibilisation pona ba passerelle wana. Kinshasa l'équipe partout lelo toye lisusu ko solo na ba kino ba ebisa biso malgré ba tcheli biso ba passerelle oyo pona ko longwa na ngambo oyo pona ko traverser na ngambo mususu mais remarque to sali ba kino mingi bazali ko traverser na bango kaka na se donc na makadam bazali ko traverser wana au lieu ya ko mata na passerelle esika ba tie pona ko aider population ba traverser de l'autre côté pona ko éviter ba accident mais yango to kitaki sur terrain ko tuna ba kino ba ebisa biso pona nini bazali ko préférer toujours ko traverser na se na makadam. Par rapport à ba passerelle ne batie eza mabete eza pona développement mboka et ezo permettre que biso pona ko permettre bat baleka na l'autre côté parce que boulevard batie eza munene et donc au katsa nango eza molai mingi et on va permettre ba passer baleka par rapport à likolo mais na ndenge batu mususu ba passer mususu ba leka na c'est bon eza peut-être pour la sensibilisation de l'équipe malamu te mingi ba éviter importance tango voilà quoi mingi bazomona vraiment la traverser na ba marche pied que na matalikolo kuna na passerelle donc sensibilisation pour nanga isalema yité il a fallu avant inauguration sensibilisation isalema pour mutinoso ay ba importance tango et puis pour esunga mutinoso boti wana kolanda réaction ya bakinois ndenge bapesi ba vie na bango en tout cas biso to koloba ezali juste parce que population bazala ki sensibiliser te bayeba kite bazoyeba te comment utiliser ba passerelle oyo batieli biso donc il faut l'état na biso o aider population ya ndenge ya ko traverser o la kisaye kolokwa na marche oyo poke na ngambo wana ezali pona batu boye en tout cas il faut ko aider population bayeba ko utiliser ngo malamu Kinshasa et l'équipe Batu ebele bazalaka soki baki komona médecin eke apesi ye bakiti akomelango mais akosilisa yango te or kokata cure eza mabe bolanda ba détail na élément oyo. Ba moyen eza tellement limité na mboka na biso ba assurance maladie eza mingi te mutuelle de santé ezo banda donc souvent les mutuza malade c'est qu'ils ont dépensé na poche na ye. Alors, ce que vous avez dépensé dans la poche, la moindre des choses, il y a Moutouya et que aussi les sacs on a pour bandela des sous dépenses sous sauté. Un hôpital, c'est que nous autres on a un organisme et qu'aucun moment côté kolonga maladie ou bien processus n'est bien en gros morbide ou se développer dans nous autres on a. Alors, il faut kisi po ya kosunga organisme nae ou bien immunité nae akwa kolonga élément étranger wana ou bien monguna wana qu'on peut dire une affection et cause à la neti virus bactéries ou autres parasites ou esali ke muto comme malade eza ba résistance se développe ka muto bandi surtout bakira ba antibiotiques au kati ou bien au changer yo moko à la longue et développer une résistance ba microbe eza na nzoto na yo ezali nete mesani na bakisi wana ozokata ozobandela et donc osenga et aux malades soit que munga recourir à antibiotique ou à makasi koleka ce qui va peut-être encore coûter plus et kopo bika et cause à la moins passé donc toko résumé en termes de conséquences wana oyo d'autres causes ont les sous na étape à liboso bien s'empirer ce que au cas brusquement qui on a yo les conséquences aussi peuvent être que qui soit nos okata fin de compte effet nango et cause à la
immédiate ou effet escompté, c'est-à-dire au munganga zozela air à prescrire qui si on a pendant la liboso, ce qui au message déjà au kata et puis on a ba héritier mingi oyo batikila bango mapango na Kinshasa soki na tango ya kozwa mbongo ya loyer bayaka mbangu me tango eloko moko ebebaka soki babengi aya kobongisa bayaka te boyoka ndenge bakino badenonse yango na micro ya KNB. KNB kiti sur terrain pour na kosolola na bakinoa na likambu oyo ba héritier batikala ba bailleur ya ba parcelle ya ba parents na bango comportement bazalaka nango soki tokomi na fin du mois bazalaka pressé ya koya kosenga mbongo ya ndako kasi ya kokamwa eza ke soki locataire aza na problème moko na ndako soit ezotanga soit lopango eza na quelque part esengi ke babongisa jamais bazala pressé ya koya kosala mosala na lopango na bango na ndenge bazalaka pressé ya kosenga mbongo yango lelo tokiti tosola na bakina mpo baepesa biso baavi na bango par rapport ya likambo oyo bahéritier to mpe agissement bahéritier baagisaka envers balocataire na balinga misala te comme ça soka moni kaka sans esili azo beta machine na yebika ke kuna na kezwa mbongo nanga na ke na ambiance après les 30 na kezwa na mbongo nanga na ke na ambiance mais soki ka locataire ebiseke na mbongo te azo mena se makasi sa mabe loko moni nango pasite akuta bomengo wana be papa na tikeli bon siko ya mona mutu pa yofuta pa na akomoni ko na mutu wana mais mutu amoni le pasi wa bana vie locataire akomi le baye akomoni ko la locataire te. Bamsous peut-être batanga quitté, ils n'ont que ça comme gagne-pain, ils savent pas comment chercher. Alors pour nabango ils allaient les boulots mbongo, ils viennent de temps en temps pour déranger les locataires. Bolandi ndenge bakino ba lobby par rapport ya comportement ya ba héritier. Alors biso tokoloba que locataire aza moumbu te. Ndenge yo po yo kaka esengo ya ko senga mbongo na fin du mois, il faut za la peine esengo so ba bengi yo ndako to lopango eza na problème oya pe mbango ya ko bongisa. Po locataire pe un jour akoyi kokoma ko lopango. Aza pe mutu lokola yo il faut tia pe à l'aise. Kinshasa et l'équipe partout. Na Kinshasa te remarka ba chauffeur ya ba voiture personnelle bazalaka na habitude ya kobulisa mituka ya ba patron na bango na ba heure libre boyoka ndenge bakino balobeli yango na micro ya KNB. Équipe partout le lot remarqué na ville ya Kinshasa ba chauffeur mingi ya ba personnel ba comme na habitude ceux qui patron atindi course moko songolo to pakala ou soit atindi ke de kozabana na classe ya ko profiter na temps wana ake ko bulisa to pe rendre voiture ya patron daye et comme taxi yango le lot to ko sola na bango moko ba chauffeur ba yebisa biso ceux qui basala bongo pona nini bolanda basala kandiwa c'est parce que bazaka mal payé ba chauffeur yango il y a des fois personne il y a des fois azo pese $40 par mois. Bon, si le chauffeur il faut ça le nzonzing. Donc ils ont faute de bangote. Si ça le chauffeur bazaka au foot bango très bien. Ba ko ça ba manigance ndingwana te. Aux monde. Ils ont faute à patron, ça patron foot de plus que moins $300 avec $400. Chauffeur ko za na manigance wana te ke azwa ka ba tunanzela ame makabango. Donc ils ont faute na été. Ba vérité ya makamundingiza. Ngana chauffeur. A des fois patron foot anga bien te. Le personnel est comme $100. $100 ngana na bana. Na tangisa bana na ngai. Ko lia na mepai. Ndako ya bato epai. Parce que $100. Pe na zela $100 na ti fin du mois. Mama ta yo moko. To sala bongo poto se faire vivre, hein? Pona be woko la bana na ngai, poso na sali bongo te. Fo na bula patron ko tana na bureau. Na kenga moko na tiki bana na nchiki. Esa kana beta mambo loko sonanga. Na zote mama be zéro et soulager ngape. Pour na bana nga ba vivre so na sali bongo te bana ba vivre ndeni bolandi ndenge ba chauffeur ba lobby alors conseil to kopesa na ba chauffeur ezaka que tangu mutazui po a engager na musala tangu bozoyo kana salaire il faut ko yoka na malamu soki osepeli te kondima musala te pourtant yo ndimi musala ye ayebi ka zui oza chauffeur personnel mais yo komi susu ko bula na mutuka na ye mukolo likame yaka eyeba na raté soki patron apprendre que yo orandaka mutuka na ye et comme un taxi en tout cas ekoki kobebisela yo musala il faut bo éviter makambo wana oyo osalaka Kinshasa et l'équipe partout. Jamais errata rubrique nabino oye kangi Kinshasa et kangi monde entier selfie kanga photo buka kingo seka moke
tina ba photo na page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo rien à dire pour toza tokos. Derrick Club Motema Pembe DCP Imana ekokisi 80 ans depuis sa création. Pozo historique na yango na élément oyo. 80 ans et l'équipe jour pour jour depuis Daring Club Motema Pembe a créé par Père Raphaël de la Kétu. A créé un combo ya Daring Faucon et en 1949 Ezwaki Bongo combo ya Sessi Mana et en 1985 et comme qui Daring Club Motema Pembe peu en 2015 ndeya comme DSMP Imana. Papa Toro Ngombe azali parmi la première génération Oyo et Beta na Daring Club. Toujours dans la couleur traditionnelle vert blanc, Daring Club Motema Pembe reste le club le plus titré. Il y a RDC. En son compte, Azo compté 29 titres, dont 12 titres, il y a championnat national, 13 titres, il y a Coupe du Congo, 2 titres, il y a Super Coupe du Congo, titre manquant, il y a CAF, titre manquant, il y a Super Coupe d'Afrique. Il faudra retenir que Daring Club Motema Pembe en 1994 a gagné la compétition, nous sommes OIE à participer, a gagné championnat national, a gagné la Coupe du Congo, a gagné la Coupe d'Afrique, puis Super Coupe d'Afrique sous le règne de M. Jonas Mukamba, qui est président du club. Daring Club Motema Pembe, bimisa ba joueur ya ndenge na ndenge à l'occurrence Bambala Mbuta Biscott, ba Yemo Ningidi, Baguette American Impangi, lelo a commis coach ya ba gardien pour ne citer que c'est là. 2014, c'est année à la turbulence Makasi au sein de Daring Club Motema Pembe, oyo memaki équipe Ti et Panzana bandeko mususu bakende pe bakende kosala FC Renaissance. Départ ya bandeko wana et déstabilisaki Daring Club Motema Pembe Makasi tina arrivé ya Gentini Ngobila Mbaka na tête ya équipe oyo akambaka ye moko te ba dirigeant na Henri Le Garda. Na 80 ans souhait ya Deringman Nyon César comme na club na ye abeta Coupe d'Afrique pour esali mikolo belé. Daring Club Motema Pembe et Beta Lisusu Coupe d'Afrique. Kasi biso KNB toko souhaiter kaka bonne fête na ba Emmanuel Nyonso pe bonne chance na playoff fo ezali ko banda na mikolo ezali ko Kinshasa et l'équipe partout. Na Kinshasa batu mingi balobaka avec beaucoup des erreurs. Na yango lelo KNB esaleli bino synthèse ya quelques erreurs oyo elobamaka epa batu mingi. KNB Kinshasa l'équipe partout, les lots sali remarque bakinois mingi bazalaka na prononciation abusive ya ba mot misusu komona tanga na ye azana ba titre académique mais bazali toujours na problème ya prononciation. Na exemple mutuoli aloba sucre ba misusu balobaka sucre. Olie ya koloba sucré, bamsusu balobaka sucré. Olie ya koloba je, bamsusu balobaka je. Na place ya koloba station, bamsusu balobaka station. Bamsusu olie ya loba réaction, bamsusu balobaka réaction. Olie ya kobenga hémorroïde, bamsusu balobaka hémorroïde. Na place ya koloba embouteillage, bamisusu balobaka embouteillage. Na place ya koloba caniveau, bamisusu ba pronosaka carnivaux. Au lieu ya koloba exemple, bamisusu balobaka exemple. Au lieu ya koloba examen, bamisusu balobaka examen. Au lieu ya koloba pneu, bamisusu ba pronosaka pneu. Au lieu ya koloba origine, bamisusu balobaka origine. Na place mususu mutakoy koloba nazali ko éviter ba problème mais ba mususu bazoloba nazo ko inviter ba problème. Olie ya kobenga exaucer ba mususu balobaka exaucer. Olie ya koloba Kinshasa ba mususu babengaka Kisasa. Olie ko utiliser terme sexy ba mususu balobaka sexy. Na place mutu aloba pare-brise ya voiture mais batu ebele balobaka paraprise. Olie mutu aloba élection bamsusu balobaka élection. Olie mutu aloba guitare bamsusu balobaka guitare.
En tout cas, bandeko balanzi ya KNB Kinshasa na biso to sali sélection ya ba moto pe ba terme oyo pona ko aider bino bato bozala kana moi difficulté ya prononciation bosala vraiment makasi ya ko prononcer ba mona bino malamu. Kinshasa et l'équipe partout. Merci na confiance et fidélité au bozo continuer ko pesa na magazine na bino oyo lobela kabino ba réalité nyoso elekaka na ville ya Kinshasa. Kin et l'équipe partout.